Bonjour, bonsoir Balanignon Soya, Métro Makengo Tapis Rouge TV, c'est moi votre humble serviteur, Giro, autrement dit JPM de la presse congolaise, descendant Papansa Kalane et Sakabino, tous en 4 émissions de la découverte et découvrir Abino, artistes, comédiens, musiciens, toutes sortes d'artistes. Donc, Nena Sakabino, beaucoup de s'abonner à la chaîne Abisso, Métro Makengo Tapis Rouge TV, vous ne serez jamais déçus. Quant à moi, je dis un grand merci à papa, les barons des barons. Le boss des boss, papa Métro Makengo, là où vous êtes, des gros bisous à vous et avec sa femme, maman Christelle Makengo Mbumba ainsi que toute la famille Makengo, sans oublier les cœurs de l'homme, Irenda, éclairage public, aigle jaune, moi aussi à moto. Donc gros bisous à toi, Namona Sima Kamera, héritier Djamba. Voilà, je ne suis pas seul, je suis avec un artiste et comédien Oyobo Yebi. Les autres tu découvrir à par rapport à Nengezalaka, bana poto bino bolandaka biso na kata chaîne so Métro Makengo Tapis Rouge TV nazana ya Jossar Ozali vice-président du groupe Les Abeilles où il y a papa Johnny Tsakala to mégalement ko bete na solo mo Nengezalaka disparition na parce que mon na kaliso souté mo ko limbolela biso pona nini ya Jossar mon na souté je vois sponsor officiel baobi Salon Florine à Suisse wana bafan na biso ba o nous sommes pour ça bokende na salon bokende na salon Florine en Suisse salon les awana ba sponsor officiel salon Florine ça là vraiment bien kitoko bonjour ya Jossar. Bonjour Jules Makungila. Voilà qui m'ezali par la grâce de Dieu. Non sentir santé. Bon là par la grâce de Dieu. Voilà wana ya Jossar Kasayongo Jossar Kasayongo ye wana Oyoboyebi bana poto partout na mona tubokomi tuna ya Jossar akenda wapi ya Jossar mekana ko expliquer balandito ba fan na yo bazolanda yo na minutes oyo ya Jossar. Qu'est-ce qui s'est fait que na Jossar amona na kali souté pona nini? Non na sali. Que osate parce que souvent banda ko mona na ba film na banzonzingo zalaka surtout à l'époque ya ba major ya ba CD mais YouTube c'est comme si vous avez vraiment rare pona nini travail ezali souté ou bien bazobenga yo lisusu te. OK. Ah bon merci mingi Jules Makungila. Pour la question na yo. OK, nabunga mukie mais nazali. Voilà. Oh, ezabe mo ba film na tourner et koti. Mais na les abeilles nabungi mukie. Voilà. Nabungi mukie pe to bungi mukie na les abeilles pour que tout tourner à souter. Tu vois moi baisse mo boy mais to la muki. Kala mingi en tout cas au moins toujours news c'est ça. Si on doit tourner souté parce que tu as dit que non papa Johnny Tsakala azali président na yo azali mutu moko ya kala et puis azali mutu ancien ayebi makambo ya théâtre et puis hier ko vous allez fatiguer mais comment se fait-il les abeilles otoyeba ka ba domaze ya ba Jossar lokola yo ba prince ba Snats ba Shida ezali sous bongoté les abeilles quoi pratiquement cela veut dire yo na papa Tsakala c'est que vous avez quand même makamute. Ah OK, merci pour la question là. On le dit bien les abeilles ya kala ba Jossar ba domaze ba Shida banane ba bidi. Voilà. Les abeilles ekoyate. Les abeilles ekokoya soki yemo papa Tsakala akufi. Wa les abeilles ekoyi. Mais il est vivant, mais c'est comme si vous ne faites rien. C'est pour mon été pour groupe one et tamboma et tomboma et zalamana. Ah OK, effectivement je reste Makungila. Voilà. To la qui yana émission. Chaque chose à son temps. Chaque chose à son temps. Voilà. To bunga qui mais to zonga na news. On s'en prend là. Pour président Tsakala à cause ça effort takena abenga ba producteur non bon produire na ko ça va film non. Yende faut ba lukaye. Voilà. Osamman to bungi pour que baso lukana papa Tsakala te. Tangu siko ba lukiye to ba affrontement. Osola nanga yo poza muta ba affrontement. Mais to fronta kana. Bo Fontaine. On est sur zona marché ça beloka bien te to fronter wa mbanga ya bino bana Tsakala. Te effectivement. Et là on a websa Jules Makungila. Na kokumisa papa Tsakala pour président nanga. Na obokele ba fleur. Voilà. O ataba na poto ba yebi. Voilà. Sera banzonzingi presque muta comment ça papa Tsakala hein comment ba film moi bien bana poto ba yebiango surtout boya mpona nini malgré tout nzonzingi ekufaki nango te yokota ba net ba YouTube wana osola nanga tango siko to yeko kota ngo tozo tourner malgré tout ata izo simba te
ata mo ba mieto na mikem ke to zwakana mais ezo ba na kati vraiment tant so ba solliciter président o meto za la marché to zoya to so banda kala mingi ta ta ba lobi bo s'abonner na Johnny Takala TV officiel c'est que makambo zoya vraiment makambo zoya ya to za na biso oui effectivement to bungaki na biso to ndimi hein to boya te to bungaki to sala souter bon mais quand on limbola bana poto partout dans le monde voilà ndabino ba fan na bino les abeilles pour le moment ndenge to kuta bino bozana na moni to zoma quelques interviews à artistes na moni bino na habité pas bozana réunion to ni parce que na moni ba shida na moni ba znat ba kerte 14 zoma ba lilo ba muke lelo zaki pona nini réunion lelo zaki beat na zaki nini en tant que vice-président les abeilles OK merci na question na question mo kitoko de réunion lelo te ko panza nteke voilà Comment on sait qui? Tu es content, t'es pour te bungaki. Voilà. Te bungaki, tu vas moi na soute. Na ba net pe to zo moi na te, na ba film to moi na te. Ya on que so tuninga te. Voilà. Donc to zo so na news, ya ngo président a bengisi bactère news tout. To kutana, to sangana, to pantan teke. Voilà. To fan sa makam news tout. So la nanga, to fan sa staff news tout. Te bandeni to bana ko tourner ba film, ko sala ba émission. Babilo ke belengo to fandi awa to ça l'organisation voilà groupe nesu et c'est nga fa ça bilo fo renizala président bengi vice président na acteur to fandi to zo sangana to solo la makambo zo bana toujours to ça la news vraiment voilà merci beaucoup à Mbuta Gilele Amporoyo Balobi Mbula Nkama po Bandi Maye donc Bilamba et Belé na kata Suisse Baobi sponsor officiel Salon Fleury Bambote Belé Babi Mbuta Roger Mona Mavala Suisse na kata Suisse Bambote Belé Babi Mama Christelle Makengo Mbumba Mama ya Bane Belé Mama nanga na tabona mutema Bambote Belé Babi famille Mola Soko Mobimba Balobi Lisette Mola Soko Motema Gelo Kisoka Soda ya Poto Bambote Belé Yakati ya Lidi Balobi Bamola Soko Nyonso Bambote Belé sans oublier la patronne à la vie Monzangula na Daniel Poit Bambote Belé et je sors c'est comme si les abeilles l'année dernière ils allaient que non les abeilles bazalaka mingi mumu ba bengi je sors à Kenzonzing ba bengi shida Kenzonzing ba bengi azinat ba bengi nani mais cette fois-ci c'est comme si ba benga abino le souté yo en tant que Okambaka groupe les abeilles c'est comme si vous allez solliciter tes bactéries les abeilles vous allez solliciter vraiment té hein qu'on a nini bazo benga bino tende zalaka ba bengi ba to moni pe ba bengi décor pe ba bengi koto to moni to ba bengi aida ba bengi nani nde banda ko benga bino kala mais ba benga bino to mona ka panza kala yemoko mo to moni panza kala yemoko akei donc isa papa ntsaka azolinga azo freiner azo fina bino non eza papa ntsaka la te eza ndenge na yebiso ke awa to fando sa réunion to panza nteke voilà na ba film to bana obwaka na net alors tant que ça la organisation ce qui président atali na film to tourner Josar ezo senga to benga makaya to benga simize makaya koya simize pa koya bon les autres ba benga bango ezaka bongo d'autant bango basali ba organisation na bango ba yebi ke na film ana papa nsaka la koya akeni neti na momoyo na to tourner biloko ya ndeko na biso si la bekam voilà Ezo kota na penandi na chaîne soki abakouk na ça déjà voilà tanga zo tourner a bengi président nanga ba tourner na bandale wana a bengi président nanga après a tourner président nanga na ko sa mutu mo te a tourner rôle mo bata azala camarade na yo ami na yo président nanga lobi ke no na ça na acteur nanga mo faire tourner nani Josar président nanga benga ngambangu pona benga prince ta benga yo a benga nani prince bon prince azala ce soir yozo boya prince azala les abeilles bon prince azala ce soir mais wana za chef na aza chef nani prince aza chef on a za vice président aza chef ni au président pengai aza chef na ndeni bon mozolo ba isozo azalaka chef na kala aza sous chef olongola prince chef yemoka kenda na ye loba bien jo sarma mozolo ba bat bazolanda yo na poto partout dans le monde là loba bien prince azali après Sakala c'est prince après prince né Isaïo parce que yo na mission balamo si bitima tu dis que non prince aza chef té avant bande émission le bagi yoka avant bande émission le bagi président nani président Sakala vous avez vice président bon ça linga la nobie vous avez vice président mais voilà yo mto ebisinga yo na la émission na yo que non na yambi président Sakala na vice président na ye Josar ce que prince aza nani
il y a mis bien un fondateur, il y a bien un dire cap sur le gouvernement sur les abeilles. Oh mais ça dépend de la question à bactère. Tout na bango est-ce que prince azalaka na les abeilles? Prince azalaka na chef azalaka na bon, tant azalaka na les abeilles hein. Président nga babengaka bango ba chef mo ba honoraire. Ozolanda tant azalaka na les abeilles. Azalaka chef honoraire. Suka ba a dispersa moi na suta comment ce qui wapi wanalo. Oche sous-chef. Bon musala to sala mbongo. Donc cela veut dire prince azalaka na kati les abeilles. Azate. Je sais est-ce que vous êtes conscient de maman? On me sonne en constitution au jour où na président na émission tout na président mais na mona sous prince takenda wapi. Oh prince aza chef à Jossar. Boyango. Donc cela veut dire ceux qui président ça la benga qui on a tournage assis là toi benga qu'on a tournage parce que nous a vice président. OK, merci la question. Abenga kinga po ebiki a moi na ngana soka yé rôle ngana iko sani iko si iko simba. Président bengi ngana zaki musika. Eh papa benga tournage abandimba. Tina bandane. Nazo moto a show. Moment où on est en train de tricage parce que pour aller Barter basé belé il y a beaucoup des artères dans quatre groupes les abeilles Baker Ntse Kabazali mon ami Ndoi na personne mote belé Cheres à quoi ko benga épée mais c'est comme si papa ça la place dans ba tricage morobo il y a bosso Barter bazo bima azo benga yo azo bimisa yo fula yo oyebi na oyebi ça ngana poto wana ezana bato belé ba fana nga basé belé na poto wana ba bisanga ah mais je sens dire comme si papa ça abimisa ka hote voilà. Osola nanga naza bafana ebele so nazwina nunani pativa nguflus de bandombe motema Valérie nangana abetaka tolo mais président on est dans monde ba film ebele ebele abeka ka utaso ko misote pona nini na kozwa susu nani Rodrigue Ninga motema Jos Ninga idem na habité likambo za natana ngo osola mbwana papa nanga abisa badomaze ba sans faute ba tebele bo banga te. So dans ma bengote ko za président on va présenter bonga ce président zuna tana ngana ne ko kita mamona président bimisanga hein comme la likameza na tana ngo tango abenga nga pasila bekam Jossar yaka na ba 4 teni yako tourner na yemba ngona tourner seke achanga na kere peut-être dans msungo ngana be bani ko beta yako bimisanga sikoyo. Oui, voilà, merci beaucoup, chers amis internautes. Vous l'avez partout dans le monde, dans la chaîne Métro Makengo, Tapis Rouge TV. Vous continuez à s'abonner à la chaîne Métro Makengo, Tapis Rouge TV. Vous ne serez jamais déçus. Quant à moi, je dis aussi un grand merci à Lisette Moulasso, sans oublier Balobi Gilele Amporoyo, Balobi Gilele Amporoyo, Mbulankama, Bakondi Mayo. Donc, Nabila Lamba na kata Suisse Bambo Tebele et papa Jokis na Suisse Bambo Tebele sans oublier papa Roger Moanavala donc babone na biso ya Sir babi sponsor officiel bana place maman Christelle Makengwa Kendara basale moi beauté place papa Mbuta boss nanga patron nanga Kendara na salon Flori wana sponsor officiel basale moi souki moi nini ça leur vraiment plaisir papa ya Jossar toujours joyeux to meka kozope moi intervention ya tout le monde continue na réunion moi intervention ya artiste mususu kandeza la toro benga Shida soki kokoya voilà Shida to bengi Shida parce que yepe baza Shida mavambo ouais Shida mavambo on a chef de ndenge zala kaka to bengi Shida akomela moi kolimbolela biso voilà bana poto on a besoin des Shida des intégralité bozonka na katsa Métro Makengo Tapis Rouge TV ça pour s'abonner massivement à la chaîne Métro Makengo vous ne serez jamais déçus nena lobara mon boss c'est papa de papa papa Watika moi on a été papa Métro vraiment Makengo Bambo Tebele Shida bonjour qui m'ezali makasi voilà to ko zoyo to zuyo moi mukie parce que tu continues na réunion il y a groupe de les abeilles na linga d'autant ça moi micro mukie bit ya réunion ya lelo par rapport il y a nini il y a réunion à lelo en tant qu'artiste ya les abeilles et zanini. Bon, merci pour la question. Voilà. Vraiment, le tolobeli mingi manga pona ko tozo bongisa manga mbuna biso ya groupe des abeilles. Mais que solo ba o na chef obi ke bobunga tout ça. Oui, toboya on tondima ki ango to na moi best ni ko ça solo mo côté. Mais pour le moment président ton tsaka la nzamba sungi tozi site na biso. Toni tsaka la TV officielle. Siko poto bana ko sala biloko to bana ko tourner ba film ba télé réalité biloko c'est bien na kati wana il faut to ça na no réunion to bongisa na no bien parce que ba te ba comment que mpe
moi musika ka ndenge ezalaka kovana vana bandako banini on poser abengaki biso abengisi bato nyonso baye toyaki ebele mosusu bazalaki déjà abengisi biso tosololi makambo groupe tobongisi nde toyeba kosala nasi kala mingi te bafani na ngai Blandi Pembele nayebi ke kala mingi te ozomona biso po tobana kotourne dès lundi d'ici lundi oyo tobana tournage donc cause ya réunion oyo yaki mpona kobongisa mosala kala ndenge ezala voilà ndenge bafani na yo ndenge bafani na mpe bafani na Elizabeth bayebi na Elizabeth puis bayebi yo l'absence ebele ya Shida na sur le marché et puis dans le groupe Les Abeilles bolala assurance nini pour assurer ba fan na bino bolanda bino bolando sikoyo na chaîne na biso Metro Makengo Tapis Rouge TV. Bon oui wana keso na tobo yango te toyaki mna moi baisse parce que to kape ba kosunga biso ba sponsor nde po babi ba porter bazana ba soutenir papa Metro Makengo azolanda yo ko lancer pe message Metro Makengo vraiment na peso ba mbote mingi biso yo na mama mais ezaka ke musala oyo tomena na best mke groupe Les Abeilles to boyi to ndimi yango mais pour ba fan na ngani surtout balanda ngai Diane Mbembe Blandi Pembele Ambrazi Bokombi bozata mebele na beaucoup sanga kaka confiance bo c'est la côté branché na chaîne Johnny Takala TV officielle wana soki bokoti nde bomona ngai Shida ngai donc oya bino bolingaka bomona ngai bomona musala on resserre bino nasi boza décider et bomona ba terme sur Elizabeth na kati donc boza kaka brancher ce côté Johnny Takala TV officielle Dan Mbembe ya boto Luinza Blandi Pembele de moi-même surtout vraiment yo de moi-même na bête la kotolo zala kaka brancher ce côté Johnny Takala TV bo découvrir Shida na bino yo na zali vraiment na bi ki bo manquer ngapen mebele na zaki vraiment na moi Pembeni parce que makamia ki mebele mais si vous avez branché na chaîne na bino Johnny Takala TV officielle bo découvrir ngai musa na osela na si bo za décider. Voilà, merci beaucoup. Wana ezali Shida moi quelques personnes beaucoup dédicacées parce que tout ça na chef Josa auto ça naé to que tout ça bino moko moko ndenge ezala moi dédicace na yo ndenge ezala ba fan na ba Holanda yo quoi. Ba fan na nga Lutumba Simbi vena nga Lutumba Simbi na Londres honoré monza kenda yango nzambe tata vena nga Lutumba Simbi papi Kaba le grand Kirikou pour la brancher ce côté na Johnny Takala TV officielle Blandine Pembele zala branché Johnny Takala TV officielle bon mon na makama kitoko kuna ba télé réalité ba gag ba série blo kitoko to memela bino donc na pesi bino mbote mingi Dan Mbembe wana grande scène nga propre Louinza Boto bo tel mais belé Ambrazi Bokombe na France donc bo ça kaka branché ce côté na Johnny Takala TV officielle parce que si d'ailleurs yo nazali mutobi o bo sepelaka na ngai donc tout oui parce que nganga pena solo tout mon surtout que na wapi donc aux occasions n'est pas raté tout baka brancher ce côté bo mona comme ça vous allez dessus ba actrice musuba bank so de basila ba exil ba belle fille et basé belle ba bank ça bien elo nini o yasike za théâtre o ba loba moté ngato joana Cardozo toujours kutu ba film kutu ngai bayamado Cécile ici toujours ba caméra toujours ba chef nanga ebi de ça ba bank ça oté ba bank na elo nini naza ngai mona groupe Les Abeilles toza bien formé na complexe de infériorité té na kutu toza bien formé o bank sanga place ni nango na okene na o défendre papa nanga tsakala ebi koza biso ebi mwana ndenga asala musala na ye koza place biso ko binga na besoin ya bana otala pe atali que Shida rejouer bien atali que Aznata rejouer défendre bien ayi bité to bana na iti to ko boti bana ndako yi mwana ndenga zaka mais ngata Les Abeilles donc to zali to bien formé ata to venir na ndenge to mwana soute mais keba to bien formé to za bien formé et là on mona mabe papa Ntsakala président ndo za mabe na mais question na mabe zate na Mudanga mabena eme na mona nga mabete. Parce que na Shida lelo. Na ota pa na biso mana nga pe lote. C'est le binga na mo te tout on va battu te quelque part on va battu. C'est le nga ko va Shida lelo na va na be bandi mabenga lo Shida. Sota moi décembre, moi 3 mois ya. Moi mbonga parler comme ya. Moi me li fala na otanga na classe na privé. Ozubi ka ndezara. Mais quand grâce à papa Ntsakala parce que na yeba na poto te. C'est moi qui m'a
te on est makambo toza za nango ti on est za nango toza ba sanduma na kata salo mais na ndima na nga na kenda na nga libana mais na zonga na ndako na nga oui filme oui biblette moi na ke bungi nzela na zonga papa na nga yamba ngai. Merci pour la reconnaissance. Voilà, merci pour la reconnaissance na wana. Merci wana ezalaki shida bana poto porte mon na benga mon ami mon doi Kernteka suka koya ndenge zalaka bana poto balobi intégralité et makamba bobozonga na kata métro makengo tapir TV et puis quatre émissions sur la découverte makamba bobozonga na la découverte donc bilenga boy balobi bon s'abonner massivement à la chaîne d'émission Métro Makengo Tapis Rouge TV, vous ne serez jamais déçus. Bilingue, intégralité, émission qui toque au bégara na kata Métro Makengo Tapis Rouge TV avec mon boss et mon papa Métro Makengo papa Oyo occupé ngame papa osalanga lelo pona zana maman Christelle Makengo Mbumba bambote belé Kernteka voilà wana ezali Kernteka o pazali acteur moko acteur ya papa Johnny Tsakala moko ya Elisabeth Kernteka tozu tozo mata mingi parce que vous en avez réunion na bino Kernteka na habité Rebosali Réunion Lelo, Bolzala quitté, vous avez sur le marché pour le moment vous serez lancé na Réunion Lelo pour na yoko kolobani par rapport à Réunion et puis par rapport à ba fan na bino oyo balanda bino partout dans le monde entier. Ouais, merci. Moi c'est un Gérès. Réunion Lelo vraiment to le beli poto la laki. Voilà. Les abeilles vraiment pour nanga, les abeilles odaye. Voilà. Mais tu dois vendre to le beli poto tombe les abeilles ont ndenge zalaki. Voilà. Les abeilles à Calavier, il y a c'est pas venir sur Baouli maman. Tous ont ce qu'on a idéologie là. Ils ont dit to vendre la qui. Parce que idéologie on peut zonga, faut bosser la be fort ni ba pratique ni beaucoup pratiquer tout, be fort ni beaucoup ça la peau les abeilles zonga ndenge ezalaki qui peka ba domazer, ba prince, ba nini tout ça. Bon, les abeilles posonga, ils ont d'abord volonté à monter, artère yemoko. Ce qu'on a volonté de tomber le robot tombe. Là le cola boyo kanina to sangsamo to lambati. Yo che ba misuba chete, le bomi code. Vous comprenez? Mais ce qui biso tout aux aïni, tous a même esprit, tous simbani les abeilles kei. Pour au moins groupe, les un groupe te na Congo on a vendre na hôtel la bonne compagnie les abeilles zalate. Hein, ezalaka na ngote. Bayaka ka ba cheba maké total bon mais surtout zong pena na esprit boy ndenge les abeilles ezali bazate les abisso moko ba terre tozala hein tozolala wana pena tozolala to lamuka yondi to vandeli apo to lamuka yango ezabiti ya Réunion na biso papa le la fungoli maboko onga mona bi merci vraiment mon papa de la salis chaîne na biso site ya Johnny Tsaka l'officiel TV yango wana ezali po na biso o nyonso alinga mona biso omona ba film bien ba gag ba série o landa ba actualité nyonso mboka bo s'abonner na Johnny Tsaka l'officiel TV boza décider ngaki da mona bi boza décider po awa ndinda kwa formation ndakwa boulot yango po ba président na bango ba yaka na ndako ko zoma ye c'est dire biso to sawa unduki voilà Héritier Djamba, Babi, mon ami Héritier Djamba Montréal, sponsor officiel Salon Florine à Suisse Wana, Babi Salon Flori, Bambo Tebele, Bokindarawan et Salama plaisir. Et moi dédicace, moi deux personnes. Ouais, Wana peine raté Namoni Blaise Ntseka Koudia Kubanza na Belgique Babi, Yone Maram. Metango la maman de Niesta, hein, Venanga Rola Kim, le roi de Belgique, na Bossa Nioté, Fallon Tadeline. Hein? Na France, Géraldine Maïmba Kabouik na Luanda. Vraiment ya bino on a beau s'abonner vraiment na Johnny Tsaka l'officiel TV. Bon c'est là. Voilà. Merci. C'était là Kernteka, voilà. Tous parce que Aznat Nguzi, Aznat Mbarté actrice, il y a les abeilles, mais dans l'intégralité, toute émission où ils ont la découverte, toujours qu'on découvre bah artiste Nabino, Nenge Zalaka Babi sponsor officiel Salon Florine Nenge Zalaka, Mbuta Gilelo Emporio Babi Mbula Kambako Ndimayo Nabilamba dans des aranakata Suisse papa Jokis na Suisse papa Roger Mavala Bambo Tebele Balobi famille Makengo papa mon boss papa Métro Makengo Nenge Zalaka. Voilà, on a tozana Aznat Nguzi Oyo, actrice, moko actrice, il y a groupe Les Abeilles, dans le baki émission la découverte, ça qu'a boy, toujours qu'on découvrir, artiste na bino nenge zalaka le belape moi mouké par rapport, il y a lancement na bango ya lelo, ils ont dit que lancement officiel pour le groupe Les Abeilles, ils allaient qu'ils soient sur le marché, il y a papa Johnny Tsaka la main. Les autres surprendre on a grâce à papa Métro Makengo na maman Christelle Mumba
basali ba disposer ba temps pe ba moyen pour to ya ozwa bango sika bazali pour bas to solo ya bango mamuke. Bonjour Aznat. Bonjour Jires. Qui mesali? Makasi na ngolo. Bas pebele. Ngolo Nzambe. Malgré ma maladie et tout mais tozali. Voilà. TV mukie me bas pe zani. Même si on ngolo. Ngolo Nzambe. Voilà, wana Aznat Nguzi, actrice ya les abeilles. Aznat Nguzi, lelo tu ko zabino na réunion na bino ndenge zalaka papa Maître Makengo a disposé ba temps pe ba moyen tu ko kanga bino place pour répéter place pour ça la réunion. Aznat Nguzi, réunion à lelo bit nango zanini. Bon, merci Jires pour la question. Bit vraiment il y a réunion à lelo, ils allaient que pour fanda pour solo là pour bongisa makambu ya groupe. Voilà. Moni chef nanga vandi wana ndepé shida auto leka autour même question. Voilà. Que groupe là la qui to zala qui te bonne papa ndeye munu ba papa nyonso soki afandi o mona ka ki afandi pamba on kazo réfléchir comment ako rendre bana na heureux. Voilà. Oh mona parce que biso ba opinete ngamo ko na ko tunisa papa makasi papa ababa kasa Stéphane Dakimia ngamo na ebelo ko ni non ça. Donc benga ki biso bike boya to se préparer to son sa siko makambu en marche. Voilà. To zi chaîne na biso moko ya na YouTube kaka. Johnny Tsakala TV officiel. Les personnes qui vont tia pour ba biloko na biso ya les abeilles nous mona biso. Donc bit a réuni ça qui pour relancer c'est ça. Voilà, concurrence aux ezalaka surtout na bino artiste comédien aux ezalaka bacteur o ba makasi est-ce que bino les abeilles ba kokayango parce que tout le monde ba site musu bazana ba groupe na ba groupe eze belé ya besobe ya ba Calais ya ba Elombe baza pe na ba site na bango est-ce que bino boza capable de défendre groupe les abeilles ne bo fongoli site na bino ko défendre ngo na ndeni na ba musala bogosala na bino bacteur ko prester ba tournage ba pièce boko dans ma casse ndenge ba to mona ka bacteur ndenge ba se pour mona ka bazo c'est pour moner pour pièce na bango leka ezala kitoko bino boko koka yango to kozala te po to zala ka déjà parce que lobi que est-ce que boko zala makas on est que to zala makas te mais to zala déjà makas affrontement tout to ko affronter yango elo mon côté ko lengisa biso ke ba groupe wana baka pas quoi biso elo ko nyonso pe sima na visa la ka volonté quand on te volonté bi kinga na osala nga na réussir et ça vraiment c'est ça Aznat oza sir na yo oza déterminé parce que nata mona ntaka voilà Aznat message nini forte to pe asuka obekoloba par rapport ya bazolanda yo na Maître Makengo Tapis Rouge TV oyo papa na biso Maître asalela biso pour ko découvrir cette émission on la découverte oyo découvrir artiste oyo bomama na scène to découvrir réunion lelo grâce à papa Makengo na maman Christelle Makengo Mbumba donc okoloba nini message nini ko lancer puis moi quelques dédicaces na yo pour to kabwana nanga. Merci Jires, merci beaucoup na papa Maître Makengo. Oyo apesi biso espace auto sala. Voilà. Message nanga suka ezaka kabatu basamo. Parce que cette fois-ci, nous allons réaliser des grandes choses. Voilà, vraiment. Donc, les abeilles, vraiment, cette fois-ci, ils assument là là. Batu s'abonner kaka na Tsakala TV officiel. Donc Johnny Tsakala TV. Donc Johnny Tsakala TV officiel. De ba ko vivre. Donc na lingi te que ceux qui to lo ba belé te mais musala emona. Vraiment. Musala emona. Yebi que moi mke ba yebinga. Vraiment. Ba yebinga pe na pote na sana sala film mona ndwelo na salaki bambanda be bakata ba bijou la reine ya ba chenga du moins ba yebi mona ndwelo. Voilà. Cette fois-ci surtout ça na suba meilleur ko ni kapata ba s'abonner kana na Tsakala TV officiel. Quelques personnes. Na pesina na mon président nanga plaisir Tsakala TV. Blaise Tsakala TV. Blaise Tsakala na kata cette TV. Oui. Voilà. Na pesi susu na konto nangai Jean-Claude Luzengano na kati ya Italie. Pambote na ebele. Donc suki nangai. Voilà, merci beaucoup Wana Aznat, merci beaucoup Aznat. Tozongeli sikoyo balobi ya Josa to komo chité na biso na Josa par rapport ya moi li solo muke ya Josa. Ya Josa to komi to moni opesi opportunité na ba artère oyo zali ko kamba balobi lobi ya Josa to komo chité na biso muke. Nga tuno question moko boye. Relation na yo to pe
relation na papa Ntsaka ezala ndenge nini et puis eloko nini omonaka papa Ntsaka etufaka yo ntango boza na kati ya groupe en tant que vice président. Bon, relation na nga na président na nga eza très bien. Voilà. Très bien. Aetufaka na eloko mote. Voilà. Po apesanga privilège na groupe nyonso ebenga nga na ke tourner na ke na tourner. Ezala kisasa ezala poto. Ordre posa Josar, ya Josar. Toza na posa na yo. Ya moi de table zawa. Na kokende po na fierté na nani? Ya président nga Ntsaka la. En tout cas, elo na sepena liboso apesanga privilège. Hein? Il y a un droit groupe. Donc apesanga privilège. Sikoyo mabe siko ona monaka président Ntsaka la. Mabe na ye. Mabe na ye. Keba yo lo vice président. Alors na vice président. On a mon papa. Mabe président Ntsaka so asilika. Mal appris. Josa. Mal appris. Et là, on a mabe pas na ye moi. Sida ndayo hein. Mal appris. Donc hier so asilika. En tout cas on est zanga gato ko twango. Ozala nani mal appris ko twango. Mal appris. Oh. Bon mal appris la ko c'est pour ça la kala. C'est là ba groupe nzoyi na radio. So fika ngadiana. Dis mal appris. Et l'on a raté. Vraiment. Donc ma béga tout le monde a regardé. Mal appris. Mais c'est un bon papa, c'est un bon, moi je le connais, c'est un bon papa. Non, vieux voilà. Aza bien. Sauf que les gens ça, tout ça, on a esquisse pour voilà, le banayo. Ceux qui le tout la présidente Sakala po, Aza vrai vieux, tout ça la connaît bien. Beaucoup ça naé, beaucoup tani partout. Et ça donne être leader, monsieur Bazalaka, président kuna, tam soixante ba chef. Acteur kuna bamsu kuna non biso président tous ensemble to fana ensemble to solia nae to zemela nae président moko sympa donc asa balole no tete la président aso disa président solo lendo bona na acteur musika biso na papa kana mesa bo kolia komela ko sala ba vanti a retourner ba vanti boko seka ya en trois très bien ya ngo monto sa nae to linga rotika malgré la boyo le kana émission na nga mais non soka boyo ko le kana émission et que vice président Zali yoga président kaka voilà zalelo yimtaka malgré émission yawa asombe tout le monde sali asombe biso masanga to meli akeye bisinga ke je sors ça l'émission soko le président ça ndenge ni soka zatenga na zali président ke na balwanda kuna atikela kana groupe yo bien côté voilà ebi est-ce que to tournate ayebi ke na zali ebi ke na fa soka zatenga na za vraiment wana mana féliciter côté wana merci voilà wana mana féliciter voilà qui il y a Josar to comme vraiment na souka to mo chité message ni ko lancer message fort pour le groupe les abeilles na ba fan na yo balandaka yo et puis na ba fan les abeilles na ba dédicace no rendre des apports comme vraiment na souka numéro de téléphone merci mingi Jérès Makumila voilà message fort na otinda il faut bango les abeilles et arbi balé ya solo wana à part les abeilles qui ça les abeilles pote zalaka OK. Il y a un épisode de Papa Ntsaka a mis sa bactérie rebelle. Voilà. Rebelle basa na poto wana. Voilà. Domazé tant. Asa na poto, Robert Kabouk sans faute. Voilà. Asa na poto, na koza susu Irene Makese. Asa na poto, basa belé. Basa belé vraiment. Na koza susu lek na biso nani. Arnaud $1 love. Voilà. Asa na Afrique du Sud. Voilà. Afilunga, asa na Londres. Bidi na Luanda, Papa Masiala na Luanda. Voilà. Ba yebi bien que les abeilles to comme sur na Johnny Ntsaka la officiel TV. Voilà. Kasi. Bango be ba s'abonner et puis ba contribution na bango. Tona on a posa. Vraiment. Ba tika option ndengeni. Si ba zuwa chance ba ke ba poto wana, c'est grâce à Papa Ntsaka la. Voilà. Boyebi que papa na bino tala net président Lombe. Na joie son président Lombe bisa bactérie ne ba na poto mais ba na wana tam sur na fin du mois ba contribuer à moi quelque chose. Ba tina président bango pour que sungaye na groupe. Bande ko na biso do masé pour saler belé sans faute afilunga boyebi Irene Makese botika les abeilles boy hein Johnny Ntsaka la officiel TV tozoya mabanga to boka bino pe ya trop bobenga biso so bolipe ke ya nani bolipe ko tinda mo ba forme toza bon on ça pe na besoin ya libanga et je sara boka naza nanga voilà pe numéro vous avez besoin numéro nanga plus 243 85 37 65 538 plus 243 85 37 65 538 soko beginga nako boka yo président na biso aboyaka libanga te moi jean pe monani otindelinga moi chaussure et monani na chaussure nanga 43 otindelinga nako boka nanga yo message est passé les grands Voulouzi parti voir les grands Voulouzi
président lobi les grands Voulouzi autrement dit mon thème ya Valérie Nangana ya Valérie Nangana na bosanité mutanga na oboga ni ya kana États-Unis wana Rodrigue Ninga mon thème Joss Ninga papa na Emerald Ninga na petit nanga mwana bisola msusu Ephraim Ninga dalinga ba makasi ba sunga biso toza bobanga te bo s'abonner toujours na Jolin Sakala officiel TV biloko bien zoya po to futaka te to dit que papa commandé va faire film hein bagag fait kota nango ba série ezali hein to ko biloko bien ba omona même Elubu na yebi nga tour na nga Elubu biloko la olama bala poto bo sepela. Voilà, merci beaucoup Maya Jossar wana ezalaki ya Jossar azali vice-président ya groupe Les Abeilles au papa Jolin Sakala tikela charge et tout azali na sakino le tout azali na réunion na bango au basali lelo po ba relancer par rapport à groupe Les Abeilles et bandaki et lala ki zaki souté lelo yanto to na grâce à papa Métro Makengo oyo ba disposer ba temps na ba héritier biso nyonso ba moyen to ya kozwa intégralité oyo bo continuer ko s'abonner na chaîne na biso Métro Makengo Tapis Rouge TV, vous ne serez jamais déçus. Quant à moi je dis un grand merci à sponsor officiel Salon Flori Babi Salon Flori na Suisse ndeng na esaki bino ke na bokende ba coiffeur ba salon s'il vous plaît voilà nanga bo sala muta Métro Makengo voilà Métro Makengo wana mutu na biso atango vraiment on comprend to sepele be ndanga lancer be chaîne na ye entre to sepeli dans Métro ko sika Les Abeilles Les Abeilles zanda kuno ya tango to comment mona ba biso bazo tourner ba Joseph to tourner te ba Chile to tourner te aussi ces années oza groupe na yo ndenge zaka Tapis Rouge azalaka Tapis Rouge akufa nzama za molimo na ye papa tsaka la zali botika yete biso ba poulet na ye to zali musala bien surtout contacter papa tsaka la nazala besoin Jossar nazala besoin Shida na besoin Jires to koya to tourner papa ko tika biso te yo pe to biso pe courage ko lembate courage pe ko tika biso te po oza biso ya tango. Voilà, merci. Voilà, tout comme vous m'en souka balbi mbuta jilele amporoyo mbula nkama po bandimayo nabilamba na Suisse et puis sans le papa Jokis na Suisse mbuta Roger mwana mama mavala do mbote be babi Roger mwana mama vala bambote belé bon continuer ko s'abonner à chaîne émission Métro Makengo Tapis Rouge TV, vous ne serez jamais déçus. Un grand merci à mon patron mon papa Métro Makengo bambote belé maman Christelle Makengo Mbumba famille Makengo Mobimba bambote belé place Bozali Lisette Mola Soko Motema Gelor Kisoga les cœurs de l'homme Irène Daya éclairage public gros bisous à toi mon bébé et sans oublier héritier Djamba na caméra montage héritier Djamba merci